Maman Nadège na pasteur Mbuma. Quand ndenge biso nyonso tobengaka bango couple Mbuma, couple moko exemplaire, couple moko ya bien bandeko nanga. Awa lelo toye lisusu na dossier ya couple Mbuma. Toye na dossier ya couple ya pasteur Atoms na maman Nadège Mbuma. Qu'est-ce que se passe? Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo la famille toye lisusu na makambo, yalelo toye lisusu na dossier, yalelo toye lisusu na situation, yalelo toye lisusu na circonstance concernant la servante de Dieu, Maman Nadège Mbuma na pasteur Atoms. Bande konanga makambo ezali. Kande na bete la rabino toujours et encore le solo que na Congo tito zo banda ane ya sika makambo ya sika pe ezali. Bato mosusu babando yebisa biso na ba commentaire ba mosusu babenga balobi mama Étoiline botika pe songi 2026 tozo kota. Je n'en disconviens pas. Oui, bien sûr, to kota na 2026, mais cela ne veut pas dire que ce que dossier yé na côté na ibiso matière yé biso peut revendre qui mais pour isa 2026 non. Tokoya koloba. Biso awa tofingaka te, mais tolobaka oyo eza ya koloba. Soki tomoni ke awa ya koloba eza te, tokoya te, eza mwa bongo. Voilà. Bande konanga avant na kota kuna na dossier na biso ya couple Mbuma lelo ekozala nanu bien na ya ko sensibiliser bande ko tout ya sika. Tango to ya ko sensibiliser bato parce que y a de ces personnes o baye bakate ke ndenge nazokota na chaîne oyo na sepeli na ndenge bazosala banalise na bango na soutenir chaîne na bango na s'abonner na partager bato mosusu baye bakate omona muto koti na yeka katali et puis abimi jour mosusu azala besoin olanda émission pa na yo azoye bate za chaîne nini. En tout cas, si c'est la toute première fois, il y a kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi. Voilà. Lelo toye awa na dossier, toye awa na situation, toye awa na circonstance concernant couple Mbuma. Il y a de ces personnes au babengati biso baye kotuna o tomona kaka ba mitakala ya batu mosusu, tomona kaka ba dossier ya batu mosusu o mimaka yango mingi epi na lombango sur les réseaux sociaux. Mais oyo etali ya couple Mbuma olobelaka yango te. Osala kana yo semblant obeta na yo kara penza makasi. Natuna ndeko oya benga na lobi pourquoi olobi bongo? Po soki otali na chaîne nanga ba émission ya Maman Nadège, ya pasteur Atoms ezali ba émission ya ba pasteur Marcelo Tunasi banani tout ba masolo na bango ezali awa. Nga na betaka nanga soki matière ye na kobeta. Natalaka 2 fois te. Alobi te maman Étoiline kutu affaire au pasteur
pasteur Atoms atia mwasi ya batu zemi. Dossier wana otikala kobeta yango lisolo te, oyaka pe te, ozalaka kaka. Ozokotela kaka, olingaka toujours koloba likambo wana te. Bon, la famille. Boyebi, eza na banalise mosusu to salaka, eza na ba dossier mosusu soki eye na nzela na yo déjà dès le départ ko vérifier o monike awa koto place akotia zolo nanga eza te. Na kotia pe zolo nanga te. Eza bongo. Nalingaka toujours koya kotia zolo nanga soki na yebi ke awa batiaka. Eza na ba dossier mosusu, ba affaire mosusu ka ndingo yoki yango. Tika nango ikende. Mena maka mosusu okolinga oya kolobela yango. Affaire oyo ebima na église Philadelphie. Oyo eyaki kobima ke non pasteur Atoms atie sœur église zemi, atie sœur église zemi. Tomona biso nyonso affaire wana eyaki makasi, eyaki penza mboto mboto. Il y a de ces personnes, je sais que bayeba histoire wana te. Histoire wana ileka ya soki 2 ou 3 ans passés. Il y a dossier wana. Eyaki batu balobaki, le frère Atoms atie mwana batu zemi, le petit frère Atoms atie mwana batu zemi, et maltaki et kitaki. La famille. Na mekana nkoloba situation wana po nazate lisusu na mwa audio moko ya ndeko na biso moko ya mwasi oya kende ko salela couple mbuma ba chantage. Na loba na likambo wana, likambo ya zemi oyo pasteur Atoms soi-disant atia mwana batu zemi. La famille pona koya ko éclaircir dossier wana, zemi wana etikala kozala ya pasteur Atoms te. Pasteur Atoms atikala kotia mwana batu zemi te, atikala pe kotia mwasi ya batu zemi te. Moto atiaki zemi ezalaki kaka un frère ya église Philadelphie nde atiaki mundimi moko kuna zemi. Mais le pasteur Atoms atikala kotia mwasi ya batu, mwana batu zemi. Po azana mwasi na ye, aza pe mwasi oyo azana mabota. Aza genre basi o babotaka. Soki alingi abota ta ndenge toza boye. Soki alikolinga lisusu ko bakisa mwana mosusu akobota na ye na facilité po Nzamba asalela ye déjà grâce ya mabota. Aza déjà na mabota. Donc soki pasteur Atoms aza na besoin ya mwasi akumbela ye zemi, Maman Nadège aza disponible pour na ye. Donc ba oyo nyonso bazotambola aka na dossier wana, boyeba déjà que le pasteur Atoms atikala kotia mwana batu mosusu libanda zemi te. Zemi wana ezalaki ya frère moko ka ya église ya Philadelphie ya pasteur Roland Dalo, ye muto atiaki zemi. Sikoyo tango ka batu ya mitema mabe bayokaki ke na église ya Philadelphie batie mwasi moko boye zemi epai ya musala nzambe ale. Bino moko boyebi déjà congolais. Oh, musala nzambe ngo nani? Totia komba pasteur Atoms. Yango wana bayaki na ba makambo wana, mais eumelaki nango te vérité pe eyaki kobima. Vérité bimaki, biso nyonso tolanda yango, biso nyonso tomona yango. Soki lelo tokoya kolobela couple mbuma ya Maman Nadège na pasteur Atoms. Ebela batu balobaka kaka ke non bolingo na bango ezalaka bolingo ya solo te, ezalaka kaka bolingo moko ya réseaux sociaux. Kande batu baoloba bolingo ya réseaux sociaux surtout ya Inosbi na Rebo. Batu ebele pe bakanisaka ke non pasteur Atoms na Maman Nadège basalaka semblant ya kolingana, mais bazalaka penza na bolingo ya solo te na mitema na bango. Bon, la famille, tokotaka na sujet wana. Avant nanu na ya koloba. Boyebi dans la vie, eza na batu o baliaka bolingo. Balobaka na biso toujours ke eza na adage moko d'ailleurs balobaka ke mukolo potopoto awelelaka lutu te. Mais mutu oyo azalaka ye aza kolo potopoto te, ye nde akobanda kowelelaka potopoto. Et je m'excuse akobanda kowelelaka lutu. C'est comme ça. Na Maman Nadège na pasteur Atoms bango nyonso mibale
ata soki moko akoti na interview moko songolo pakata mingi balingaka kutu ata kolobela makambo ya bolingo na bango te, balingaka ata kutu mingi kolobela mariage na bango te, mingi balobaka na bango ba divers, ba makambo moko kutu ezanga mutu na makolo. Mosusu bakotaka na bango kaka na makambo ya Bible, koya ko sensibiliser bato, ba témoignage à vie na bango, c'est comme ça. Mais bango mibale, vous allez sentir que non, il y a de l'amour. Bolingo penza ya solo ezalaka. Bato o bomonaka na ba réseaux sociaux na la kisa mobali, amata na mobali boya kita mobali boye, ba vivraka enfer na ndako libala. Sko libanda baza na choix te, ba pesa bino guana. Mais ce n'est pas le cas avec le couple Mbuma. Couple wana boyebi soki ezande nzamba sangisi bino. Vous allez vivre l'amour dans votre foyer, dans votre mariage. Mais soki boza na mariage que oyo yo mwasi oyebaka te nini etinda yo na libala, parce que il y a de ces basi, il faut qu'on se le dise, qu'on parle de la vérité, la famille, il y a de ces femmes o baza na ndako libala ayebi te est-ce que mobala ngo abala eza mobala volonté ya nzambe to abala ki na ye par accident to abala ki na ye parce que ba camarade babala ki. Il y a de ces personnes qui sont comme ça. Mais zana bato oyo nzambe a préparé bango déjà ki tango zo kende na vie ya mobali songolo pakata, tango zo kendaka déjà na vie ya mwasi songolo pakata, mission na yo eza boye. Sko ba mabala bongo, vu que c'est le Saint-Esprit oyo atia bino na connexion, mabala bongo eza mabala moko, vous vivez l'harmonie, vous vivez de l'amour. Mais ce que zaka libala to bala na kaka, parce que surtout biso basi eza na basi mosusu soki akomi déjà na ba 30 ans 35 ans akomi kokota na libala kaka bato ba ozo finganga, bato ba ozo sekanga, omona mwasi ye wana akomi kowelela akota na libala pona nini na ko impressionner bato ya quartier na bango, ba impressionner. Mais bato neti ba mama na Dej avant le pasteur Atomsa ya kobala ye ezalaki na frère moko ka na groupe na bango ya Gaël oyo penza linga sœur na Dej alinga penza bala. Mais après ma prière, après ko sambela ya eu révélation ake komona lisusu papa Alain Moloto, que son âme repose en paix, akenda pe kuna lobi papa tala mobali alinga balanga, mobali pe ake pa ya pasteur papa Alain. Tango bakomi kuna papa Alain pe asambeli, papa Alain Nzambe alakisi eke non mwasi mobali ya mama na Dej eza pasteur Atom. Tango pasteur Atom pe azokende pa ya papa Alain koyebisa eke ngo nazwi révélation po na kobala sœur na Dej, papa Alain asi amona déjà makambo wana kala. Vous voyez? Donc bolingo ya pasteur Atoms na mama na Dej eza bolingo oyo Saint-Esprit atia bango ensemble, atia penza bango ensemble na ndenge baza boye. Eza ba makambo oyo pasteur Atoms asunga mama na Dej nango, eza pe na makambo susu o mama na Dej asunga pasteur Atoms nango. Imaginez situation oyo utaki koleka ya mama na Dej oyo abelaki, mama na Dej alingaki akufa, bino moko bomoni lelo mama na Dej ndenge mwa miso na ye ekoma ezalaki liwa penza ebanda obenda mama na Dej. Mais parce que akotanaki na mobali ya destiné na ye, mobali oyo pe asambelaka, mobali oyo il fallait kaka kutana na ye. Mais lelo wana mama na Dej azali yango wana baza ko vivre bolingo na bango, baza ko vivre harmonie na bango. C'est comme ça. Bandeko nanga totika couple Mbuma eza couple moko kande mbo na bango balingana kaya solo, baza te ke no réseaux sociaux to yebi ke za na ba couple o baza na bolingo ya réseaux sociaux bazali moni couple o bazalaka na bolingo ya réseaux sociaux bazalaka na agitation ko sala soki du jour wana ba yokani ba ko sala mwa vidéo déjà mwasi ya ozo surtout ba bato o ba welelaka ezalaka biso basi o mona wana mwasi azo welela vidéo ba sala mbango comme ça ya ko poster bato ba mona ke non ici c'est l'amour, ici on mange de l'amour. Yango mona bato neti ba biso totala kaka musika. Soki omoni ka ba agitation ya mwasi muke a posté ba vidéo boy, ozo comprendre kaka ke non azo vivre na ba stress.
Siko azotia ba vidéo kaka bato ba mona mais intérieurement azo souffrir. C'est comme ça. Eza bongo. Sans plus tarder, natie la bino nanu quelques aux audios. Yande kona biso moko mwasi makambo alobaki. Pona couple mbuma. Nga ya bino mama Étoiline Ines TV. Nazo songa sima. Pona komeka ko continuer analyse na biso kandenge tozo kende nango. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Nalobi tous les pasteurs matière na ibima na internet. Kaka pasteur Atoms mana DG. Olala ka wapio. Olala ka liwapi ataka balali sako na kati nzunga vitamine A. Pedicare love oyo zwa kana to muna te. Dema oya ka koni akota kindumba na mitwa ba pasteur. Na pasteur Atoms dema na kokaka ete. Pasteur Atoms alala pembe na Ange Michael. Yo dema na kota ka ete. Na mona na ba garçon nyonso ba matière na bango zo bima na internet kaka ya pasteur Atoms. Pardon. Coup de chapeau. Nalobi tous les pasteurs matière na ibima na internet. Kaka pasteur Atoms mana DG. Olala ka wapio. Olala ka liwapi ataka balali sako na kati nzunga vitamine A. Pedicare love oyo zwa kana to muna te. Dema oya ka koni akota kindumba na mitwa ba pasteur. Na pasteur Atoms dema na kokaka ete. Pasteur Atoms alala pembe na Ange Michael. Yo dema na kota ka ete. Na mona na ba garçon nyonso ba matière na bango zo bima na internet kaka ya pasteur Atoms. Pardon. Coup de chapeau. Voilà. De retour la famille na bandi ebela bato biso nyonso touti koyoka awa ndeko na biso ya mwasi azotuna makambo ya couple mbuma. Pourquoi bango toyokaka bango na ba réseaux sociaux makambo na bango toyokaka bango na ba réseaux sociaux te? Pourquoi bango basambwaka te neti ba couple mosusu? Bon, la famille na mekana ko répondre na dossier oyo. Un couple solide, eza couple oyo Saint-Esprit aza au centre. Ceux qui Saint-Esprit aza au centre, vous allez comprendre que beaucoup vivre na banda ko nyonso bato baswanaka. Eza na libala moko te, je dis bien libala moko te oyo biso tokoya koloba awa keno baswanaka te, baswanaka. Mais il faut nde koyeba ko jiraka makambu ya ndako na bino. Ebele ya bato surtout basala nzambe lelo bazo sambwa po bazo koka kozwa ba décision ya makambo na bango bien te. Surtout bazo talela mokili koloba, mokili kosala e mataki kitaki. Mais soki eza na basi olobi ke trop c'est trop na okoka lisusu te. Vaut mieux ko kende ke kotikala kovanda place ozo se sentir bien te. Ndeko na biso na ndenge alobi soki totali na mabala neti libala mama Sandra Mboui. Lelo oyo makambo nyonso ekobima sur les réseaux sociaux. Eloko na oloba eza que mama Sandra de son côté amekaki. Netika mwasi nyonso. Boyebi mwasi nyonso tango akotaka na libala. Surtout mwasi. Moni mobali akoki kozala na ba intérêt na yo azoya kobala yo avec ses propres intérêts. Mais la plupart ya bantu oyo bazalaka sikoyo bakotaka na ba piège wana ezalaka mingi basi. Mwasi azalaka innocente na makambo ebele. Omona mobali mosusu azobala parce que alingi alakisa ba camarade na ye keno ye pe abali. Mais na ndako ya libala aza na sens ya kibo mobali te azo traiter mwasi na ye bien te. Pourquoi? Parce que ya lingaki na ye kobala te abalaki pona kolakisa batu keno ye pa koki kobala. Eza na mibali mosusu aye kobala mwasi parce que aza na besoin ya visibilité. Azalaka na ministère moko songolo pakata. Siko etambola kate amoni ministère nanga oyo pour que tambola. Il faut na bala mwasi o déjà za na visibilité. Siko batu oyo nyonso balilaka ezalaka ka mwasi. Mwasi ayebaka na ite. Yo mona ka mobali epi mobala ngo azolakisa yo bolingo. Eza neti ka ba biso to sala ba émission pona ba femme o nanu babali te. Biso to sito bali to zoluka mibali te. Mais pona basi o basi babali te. Bokoki ko sala constant na bango ke la plupart ya basi bazo sala na ba réseaux sociaux. Omona soki azui mobali
mobali wana kolukaka mwa visibilité et puis à un moment donné akabwani na mwasi siko ya lingisa sikoyo visibilité na sima ya mwasi bakoma na bango bongo bo comprendre neti na kaya ba mama Sandra Mbuyeza kamoko amikaki esimba mais na suka yaki ko comprendre que mobali oyo ayaki na eka ko utiliser nga yango wana bomoni ba makambo susu eyeko bima na réseaux sociaux ba mama Nadège baza na bolingo ya solo ata soki matata eza ndenge nini na ndako bako gérer yango na ndako na bango er mosusu peut-être bana na bango nde bayebi ke papa na mama baswanaka na mutu asalaka peut-être misala na ndako peut-être ata mutu asalaka misalo er mosusu ayebaka te ke couple o baswanaka. Moi je me rappelle na bando vanda na ndeko moko azo yebisanga lobi ye avanda epai ya tantine na bango couple na bango bando pesa ye esengwa kobala po tina ndenga lungwa kuna atikala koyoka to komona tantine na bango azo swana kana mobali ezana batu mosusu o babala na baswana kana bango na kati ya chambre ezana batu mosusu o babimisaka makambo na bango libanda tozalaka ta na ba quartier to monaka. Premièrement, il dépendra de l'éducation de base. Ce que obali mwasi o yaza na éducation de base, ayebi ke makambo nanga ya ndako na mbali nanga isili na ndako. Akotikala ko kende ko bimisaka ba makambo ya buzoba libanda. Mais ce que obalani na mwasi moko moto ezo sala nango bien te. Moto ezo petaka. Moto wana déjà il faut kotia ngo na moto ke ya biso makambo bando bimaka nango libanda. Yango ezalaka vraiment important. Éducation de base. Tango zo linga mwasi o déjà za na éducation de base pour que esunga yo. Kobala mwasi te ke non parce que nazaka na posa kobala parce que na lingi na bala te babala ka mwasi o yaza na éducation de base. Oyebi ke base na ye basics na ye eza malamu. Bino pe basi boye ba rapé ko bomba ka ba makambo andako na bino. Surtout bino bozana ba don basala nzambe oza mwasi ya pasteur ezala ba mama pasteur mosusu omona makambo ya ndako na ye na mobali na ye nyonso bato ya église bayebi ba camarades nyonso bayebi bobomba ka makambo ya ndako na bino oza na copine na yo ezala makambo mosusu kobetela ye makambo mosusu babetela copine te eza bongo voilà tokomi na mwa suka partage na biso kande boyebi mama Étoiline Ines TV aza kutuna musala ngongo ezobima nango kitoko te tala kaka ifona batela pe musala wana togoya lisusu kande boyebi soyez toujours scotché sur notre chaîne nabiso ezanga ka matière te et yaka toujours na matière tolala ka 5 kokoti sa vidéo te po na Congo na biso matière ezanga kanango te wo voilà suka na biso yango o la famille otiela kinga j'aime te c'est le moment tielanga j'aime o salelanga partage te c'est le moment salelanga partage o commenter ki te c'est le moment commentelenga please bato o bamisana mafinga o 2026 soki okota na mafinga etali yo moko nga kutu na tata kuna te okoti na mafinga yo moko na nzambe bosilana eza bongo. Allez, permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine, ciao.